Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simo Posho lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi lala lulala mbwa rouge abiminga wana mobala pembe tina Dubai kilo mama naza kilo koleka mabele nga wana Simo Posho oya yoki ayoki opa koloba lobi oya kokanisa kanisi na ye bino mutu bokoyeba lala lulala bolelo sonandonge bokodoka bandeko na ye pona na souhaiter mes condoléances na bandeko nyonso oya bandeko na biso o bazareki na Goma wana tomoni biso nyonso tomoni ba bibembe ndenge eleki na mboka wana na province na biso wana ya Zaire ya Congo. Na souhaiter mes condoléances nanga na bandeko nyonso ya tomoni batundi bazokufa toyebite tozomona nde tokoloba te tozomona ebandeli te yaya na yoki nzoto malili na moni ndenge bibembe zoke yaya na vandi monsieur vraiment monsieur nani Félix vraiment nani soko kotalela biso likambo wana ekosala malamu soko kosunga biso mpona likambo wana ekosala malamu parce que pasi mingi ndeko na ngai vraiment pasi mingi ndeko Félix vraiment président osunga biso tela biso likambo wana ya mboka biso na test wana yaya bato bazokufa lokola mayebo bato bazokufa lokola tondolo bato bazokufa kasi bato bazopikola manyoko na kati ya bilanga nzambe na lola ndeko Félix soki vraiment président ya république na biso soki vraiment okolanda te nini yo video soki mpe bato bakomona osunga vraiment osala ta moi un pas mpona kote wana vraiment moi kimia kaka ezala eloko tosengi kimia touti mpe kovote vraiment oti kosala mpe baserment noti natalaki yango quand même félicitation na eloko kesanga kaka oti soko kosala biso kimia na bandeko na biso wana ekozalama parce que biso mpe baparent baza kuna bandeko misu mpe toyebi baza kuna parce que c'est la famille soki kimia ezali makambo nyonso mpe elekaka malamu tala kuna nde bitumba ezalaki na mbuko na Goma est-ce que bondimi va tokoganye na match tokoganye te parce que mboka eza na esengo te bamisu kuna bazolela bongo biso tokende esengo ata bino moko ekosimbaka te vraiment bandeko na ekosimbaka te yango wana ndi vraiment na ye nalobela bino likambo wana bamikonzi vraiment ya mboka botelela biso mpo na ngamba mboka na biso wana bosunga biso ata soki bokozala te na susi na biso te ya mokie bosunga biso te mpona kote wana soki moyen kozala bandeko na ngai baresponsable ya pays soki nalobi si conditionnel na bito obligatoire si conditionnel soki moyen eza botela biso likama mboka wana kote wana vraiment nayebi ke message oyo ekokoma ekomi na bato ebele ekomi na mpe mwa ya mosu moto moko ta gouverneur to moko bo etombe na maboko ne ekoma ekosalama bien pasi mingi bandeko na nga pasi totu nayoki parce que nga nalobaka makambo te so nalobi bandeko na nga bayebi pasi mingi esali pasi mingi so bokosunga biso mpona bandeko wana ta mwa kimi ekota tala bana bazotambola bazokende esika kolala eza te baparent bakufi bana bakomi baorphelin na biso natali yango natali na bibi na biso motema esungi mati je n'avais pas eu vraiment la paix de cœur namoni pasi wana mwana papa kufi mama kufi okobukama ndenge nini o papa kufi na guerre ya eza pasi likambo wana soki ezwi yo to okomona ngo ka ndenge mais nasenga kimia na Yesu Kristo ezala bino kuna mpe bosunga biso vraiment mpona makambo wana ndenge ekoleka vraiment so bokotia loboko nzambe alola apambola bino na ye mpe naloba concernant ndenge tozokende na mboka na biso yango nde toza awa lelo toza na mokili oyo omoni moto mosusu soki akotali ozomona kaka ke moto aza motema nga soki kaka na eloko wana kaka na ningani motema ya nyonso naomona kaka mabe eza nango mpona koloba te soki ndenge nini parce que bamisusu nde toza boye lelo mosusu azolinga kaka aluka eloko moko mpo akwesa yo na vie faites attention bandeko na yo pia bino conseil apprendre wana nde toza na bamilie boye mosusu aza kaka ke ete ndenge aza boye posho noka bakei na epupa tokoprouve mosusu azozela nga kaka bongo
na sala eloko te na finga ite eloko te ngana kaka na pia bino ba conseil kitoko oya koyoka yoki opa koboyela lobaka na tu es libre comme la liberté apprendre ou à laisser yoka mtu koyeba na finga na ngai te misuka ka sepela na yote yaya mutu nyoso nde to sana mokilo mutu nyoso osepela na yote mutu na yebisa bino misuba azana don mo soka lobili kambu il faut batu bandima musu azana don soka koseli yo okomona pe BBC makambo ebele parce que batu bakumoyi parce que tozala basorta babatu ananyo yango il faut kozala prudent mutu nino kosolola na ye mutu nino koconfier ye yaya faites attention na lobeli bino na telemeli bino pona linga bino lelo bomona ke na lobeli bino mal parce que ezali kamoko que je vais prendre ça au sérieux na zotia mo c'est ke bana mutu nyonso ndute pe ayeba ndako na yo mutu nyonso tu pete ayeba ka position na yo mutu nyonso tu te ba memake na nzela place olingo kende bakendaka nanu yo moko ba memaka nanu mutu muso azana a lokolo kilo likolo mabele a likolo zozo ok na yebu makambo baby kende nanu yo moko yeba place oso kende ko memaka mutu nyonso tu te étoile nanga eza ya yote chance nanga eza ya yote ya obika soko komoso na mokili mutu nyonso akoma interpréter lo ndenge bele na oyo sana ngote na oyo sana ngo akolobaka ya wana faites attention na vie bo faites attention surtout bandeko na biso peso ya basi il faut za mayeli ndebo sala bakata ba foyer na bino soko bali bala libela soki poko obala note tout est grâce parce que natanga ka batu nyonso babalaka te misu babalaka opi babali eza ngolu loko yo bali oleki bato babali te eza ndengona tout est grâce na la vie mais yo moko kaka yeba siko kotia personnalité na yo na makambu na yo na sonsona ningi na loba parce que basi misupe kubala ba oya puba kabula yo soko monika kubali to mosa bando bandano onga na lingaka camarade note na lingaka songolo pakalo te ya libala ni umela te mobali pe soka bando onga na lingaka to na ba camarade no akala bo solo la to na lingaka sulte akati bien amitié mususu ezali te ke lokolo yo ba ozwi ngolo kubala oboya baninga te lokolo ozwi mbongo il faut sakana na baninga te seke ya mbongo malamu te ya mbongo malamu esalaka ezaka na kimia natangi na okuma mutu te mbongo ya malamu bokanga datu yo mbongo malamu ezaka na kimia so monika mbongo ye ekoma kotsaba to ba désordre ekoma pia ba condition kula na mbongo neza ya malamu te ya na ebitina to koli na makambo na to binenge lekaka ngana za mwana na suke na bino soki esui batebele loko na koloba soko moni mbongo mutazwi mbongo akumi na mbongo akuma opia bino ba condition ngaboye alingi azaka ka yemo azala kaka yemo kana position to na famille ya mbongo nezaka malamu te mbongo ne tonga kiloko te mbongo wana kaka lelo soka saki mbongo ne pesilaka kana mama to yebi makambi to kone ba famille mingi to yebi makambo ndenge tinaka na ba camarade to yaya ona solo ba batu mingi ba o akusama yele au comprendre nga kondima soki omoni kaka mutazana mbongo akuma kopio ba condition ke bana mutu wana eza mbongo malamu o te boye o nga boye te mbongo malamu ezaka na kimia mbongo malamu ezaka na kimia so moni mbongo ekomi na ba condition ya keba nyoke komi mbongo ekeba okende nyongo parce que mbongo ya nini ya mabeke ngo sana kimia te ya mabeke ya malamu ko sana kimia te ndenge soki loko nezangi kimia seke mbongo malamu te bala mama mbongo malamu te place ya malamu ezakande place ya kimia soko monika mobali nga sakana mbongo me toujours makambo esalaka otela linga bandeko no bote o bote ngai boye alingi pe kozala kaka likolo ya bato ya mbongo nezaka bien te mbongo malamu aliaka na baninga mbongo malamu epesaka kimia soko moni mbongo ekomi na bacondition ke banyoka aoswa bino natangi koma mutu te nalobi te nalobi ka lisolo yaya koyeba kovivre na bato eza don de Dieu epesami na mutu nyonso tout ayeba kovala na bato yaya tokokozala no tobandaki no masolo kitoko après moment soko changer soko zalaka nango banda kala parce que mutu bayebaka mutu malamu pesa ina mbongo azwa nzimbu l'argent okoyeba position mutu
mutu soka sana ngote abimaka malamu abimaka mwana malamu pesa ye kaka mbongo yaya kokeno musika te po yeba kaka mutakomina po yeba ye pesa ye kaka mbongo nzimbu laksa oyeba ye kitoko oswane pe kitoko kufandise kitoko mbongo nde muteki fungulo makambo ibele na sepsa bina solo apprendre ou à laisser soko monika kaka mutabandino masolo songolo pakala fungulu pakala azala mbongo mbongo nezaka ba condition tika oya osanga so kimia pamba parce que mbongo ekoma ba sorte bele mutambongo bakanga ke ndoki te babaka mbongo na ye eza ya misala mabe ya kwa mfi yake loko te na mokili bala mama sepela kanza benenga salelio sepela ndongo liaka lo ya misusu ba ya na ibe bele masolo bele na ibe mingi misusu omoni misusu ka mbongo ne oyo ezala makambo ebele ya kwa mfi yake loko te mutaba ngisona mokili te confiaka tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut briller faites attention et loko asikeza sona mokili te asomba ne avion asomba na lisanza eza ya ye eza ya yote yote alela kaka mukolo na yo kokoka kwa mfi yaka pe mutu te soki bozo tambola na ba ninga to na ba nini ya zalaka mutu yokaka mingi kolobaka mingi te na groupe et futa yo soki bokomi déjà na groupe 5 6 bokomi na 6 minoko zala mayele soki botambolaka 3 to 4 faites attention tokomi na 4 minoko tokomi na 4 état d'âme tokomi batu na mutu na mutazana na état d'âme na tozo yebana te nani akeno kolobelanga nani akeno kofundanga nani akokabula biso toyebi te yuda tozo tambola na ye azaka na kati keba na masolo nyoso babetelaka mutu te eza pe conseil à prendre wana masolo nyoso na vie kobetelaka mutu te nakobetela yo nayebi motema na yo te nayebi nde okomemelanga te musuka anviaka yo nabi musu alalela ko kaka nzala ngaka eloko place nina ko kangela yo ya ngona ifuto bomba na kapa Yesu la mi fidèle yaya tikaka makambo no maboko nza parce que nde tozota surtout ba promotion na biso ba ndoki ba komi bele ndoki ya kopumbwa te ndoki ka ya jalousie yo kasi biso no surtout na poto batino so babonga te mutu mususu osala eloko te atalo kaka yina yo surtout biso elongese e koma tala boy mama akomono ka ndeko la tsem suka na lati na ngaka ka simple eli omona msona nzela mutazo dongol oyebi tandenga ngaku na utalo te yonde mputo odonga nga soko moninga ne lokwa malamu poso moninga bien te nga oleka na yo opia malamu apia mbote on arrête là ya ngona ifosa kama yeli bana mama na pesi merci na ndeko na ngai Odette Nzongo na yenda na kenda sona busente yenda ukenda na Olandi mama présidence ya Olandi mama somla inga billet ya VIP na spécial ya na so pesa bino nyoso merci parce que ngamo ndo ngana somba bien ngabi na ibisi kolenga ngabi ba sombe ngabi ka sono ki oteki demande ngabi demande ngala ba ki mso ko denda mais na moni pour mako prouver merci na bino nani Odette Nzongo mama présidente ya Olandi mboka miliki mboka moko elengi babi na otoko lakisa yo bagolwa merci naza nokwa bana naza nokwa batu nyoso naza nokwa mutu moko te lelo ndeti fera zo beta eza fierté na biso ya mboka fallait ute ko beta na rena ezalaki pe fierté ya mboka na biso nani pa zo ya mayeso metinoa soka yaya ngala za mutu nyoso naza au milieu du village naza nokwa bana naza yaya baleki naza nokwa baleki naza papa baleki naza papa leki baleki naza leki ba yaya naza mutu nyonso eza fierté mboka na biso nga kozwanga privé no tokotika naza kilo lokola mabele okoka te naza mutu bato nyonso soko sepeli opesinga soko opesinga te tutele mutu nyonso aza na don kokaba te eza don de Dieu kokaba na ko aider mutu eza don de Dieu yaya omoni mutu soka aider yo eza don mutu muso aza na mbongo me ana don ko salisa te babota makanango
boko za na ndeko ana mbongo ebela o yebi note yabo komi tungisa te eza dona ye ya msonza bazo épargner biso ndeka ba famille to koma ya keba nyoka bo ya msa ninga leksa bino mais nzaba zo longola bino na mamwa bambongo akangela ye motema po asunga bino koboya note ya ya msa za libération ozo ngo kanga makaka na nini na Egypte bazo bimsa bino ne bana Israël ba obima na Egypte yozo ngo tsonga tuna Egypte otikala te la teke le bumba makambo se deleka ndeko na mwana mama suwa dogo bana bambuza mbote kone yango wana bandeko nanga na sanso wana na koloba mutu mususu bo solo la ne bolia osala eloko te me ayina yo camarade me a sakana mwa jalousie moko boye eloko meko koye yaya e koma ebe mususu kuto zo lakisi o lakisi mone eloko sala bo pose mais après abaloki ezala ngobo yaya soko sala ka malamu continue ko sala ko landete lokolo sala ki mabia lotika te osana na doa ko sala malamu continue no malamu yaya mtu asala ka malamu ata mabeye nzaba épargne raikaka ata ba yiko luma makamnyoso ya mabe de yobu basana prévité soko landika bato na ko ba réunion na bango ikoka kité. Faites toujours le bien, faites toujours la charité kolanda wana te o tenga na kuta na makamni na sunga ya sunga yo sa bango te ti kaka nzambe na dette morale ti kaka ina ngo ti kaka ngona ba dette mo soko pe ide bosana ko linga to kapela te na sunga ete muto akapela ka muto soko sungi te o sunga ki na intérêt soko ngana sunga na ko rapelo sunde o il faut pesa ngate pos biso de la mingi retu ngana sunga na te et pas a muntu akwa boya na ye zela ya nzambe ndesika ko peso akito soko so sunga mutu ko sala ka retour te o kwa mutu ya mabe la lulala boa mboma na Paris ko linga te obanda ko nini ko te bayo kangondo ki bosana ndo ki te parce que o koma na kanda pona nini osunga batu basunga ko te ya oko sunga 10 personnes mona ka mutu mo yemso pasungi eza bongo eloko sikeza na ngote eloko sikeza te ngana za problème na mutu te na za nga no kwa batu nyonso neti na yebisi bino ndenge na zo beta pebo fera zo beta eza fierité mboka na biso fali pour papa beta ki eza fierté na mboka na biso eza la tawaze kwa ndinga bia ko beta na stade tsuki de France eza kaka bien eza fierté mboka na biso eza na neti maeso médecine noire zo ya ngana za mutu batu nyonso naza limité te naza au milieu du village muto ta memanga bote ozaka côté bo naza mutabatu nyonso naza mutabatu naza mutu te naza mutabatu nyonso ngandika na yabu na yapa na mutu nyonso Mike Kalamba episo ko pa bia ko ya ko beta naza pe na ko yamba ye naza kuna numéro nete se bunga me na osala tu bato ba yebi batindile po amona lokola na bwa kisa numéro ne na mona ngote téléphone ngo na tinda ngo su na batakisha sana bakenda ba numéro msu kenda mais na zoate so bokomise mission bokomise na ngai ya fait toujours de bien makamsu sope ozolanda na mokili e ba ko frendise o vie ko tun ko saka pe muto ko tuna te ko kipa ka pete ko sala lokolo yebite e jake lengi soko saka muto tunaka oba okuta na ba déception na sepsa na solo je sais comment ça se passe ko tunaka te ko pesa muto moi chance te abanoko bango na musika tango bokomi pembe na kumbango so tika ye mwa musika wana bien na luta musika ya kane mulayi ko na beti bordi mais ezuyote na sens wana il faut kozala mayele bana mama kozala mayele efuta akitoko kolanda ba sentiment o ba nini libungu tulu olia loso na ndongi la lulala liki songo mboma na panzi mboka naza na problème mutu nga wana ndoka bakena ipupa mwana ngazo bima avocat kala te tokozala tokosepela o na lobaki nini Simo Posho mwana malamu awa nde na mwana malamu la lulala nati lokole la mida France etali bango bino bongo nati lokole amida France toti musika baloba basala biso
total la rabat total la rabat mokilité ba otika na monka bungo na sens wana makamudé na websa bino faites attention qui est qui, il faut ça attention. Ya pesi bino ba ndenge ça soko monika mutazana mbonga kuma peso ba condition keba na mbongo wana mbongo malamu te mbongo malamu pesa kakimi so monika mbongo wana bato baswa na kababunda o tengala ndenge na sabu na lingi makamnenge sala keba na mbongo na ya mbongo nisa malamu te ya mbongo malamu zaka na kimi me mbongo ndenge ni mbongo kama mbongo na yo ezaka toujours na ba polemi ba condition ko pianga seko na famille soko monika bo ya tika mbongo nisa bien te boko kendo ko ba soso ya msunza bazo épargner bino soko monika na famille na bino ya sa na mbongo ebele to muta na mbongo apia bino ba condition o tena linga boyite bo sala boyite ya mbongo nisa kimia yam sunza bazo épargner bino lingi bo liate akangele motema asunga bino ko boma nzoto te to zala ba sokta bambo na momo nde to za makambo se kote be bato bakota na ba science bele ya kwa via ke lokote kwa via ke lokote attends même tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut briller. Faites attention au simba touche. Omboka banka, oko simba touche. Bambongo ne soka sana ndenge na solala na ete yo ngoba ndokota ku oko zinda. Ya muta lekela yo te. Ndenge na sobisa bino lelo muta lekelo na vite. Kwa mfia ke lokote. Sepela na ndengo. Ya yo lala ka. Ola mo rapete na tongo nsa ba commission. Misu ba so rapondi wana. Bon so rapimelo mbongo. Esalini. Ye makambo moni na butu asali seli ba travail na yo sali sana kimia yo mtu baso longolo na kuuso no so ngaka ko songa bambongo nyoso baliaka te sakanala Didier la pose loko na lobi yango wana Héritier wata soso lende depuis ki pomba tozo zela bino kaka na sens wana wako yoka yoki na yi opa okanisa na ndenga mabe akanisi nga wana mbwa rouge noka bakeina ipupa mubala lekili bongo nelengi lala lulala